Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosola chaque jour sur likambo ezali et puis chaque jour tolala tolamuka likambo ezangaka te kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek merci na confiance pe fidélité oyo bozopesa bongo na radio lokolo télévision s'il vous plaît. Merci les sous na ba oyo ba soutenir chaîne oyo tikala banda bongo na sponsor officiel de la chaîne oyo Radio Lokole TV na Radio Lokole TV2 Yannick Kinia les faiseurs des millionnaires les dragons de la monnaie congolaise Wumela Yoni Mankambu Mbote na Tijon Lushombo un prince à New York ya mama Fra Yonde Mankambu Didier Djenga Bokula Kaye Kofo Barabas autorité morale ya bamongo nyonso tout ya monde entier Wumela ya mama Metamu Kendi Yokani c'est que bien attendez yaya balabala toujours et pesi pasi bande konde bobo to communion na titre na biso mabala ya commission libala ya commission memi liwa na Australie tokobeta lisolo ya Australie lelo epesi pasi mbote na bandeko na so bana na Australie mbote na bandeko na na Nouvelle-Zélande mbote na bandeko bana na Canada mbote na bandeko ya Europe France Belgique boza ebele olanda biso na radio lokole mbote na obanda biso na Kinshasa na Kuala Lumpur sika boswami lokumu matonde zonga mboka na bino epesi pasi bandeko mabala ya commission ezalaka ya tangu ya kala tangu ba parents na biso bazalaka kokola okomona mwana ya mama intel abala na mwana papa intel mais ezalaka ndenga malamu na kala ezalaka afa kobala mwasi ate ezalaka ya commission okomona bazo kolandela famille wana koko na bango ezalaki ndenge nini famille wana koko na bango ezalaki ndenge nini bon koko ya koko na bango ezalaki kovanda wapi beselele ya famille ezalaki ndenge nini mais sika ekomaka kibudiki surtout bandeko bakutanaka na libanda boyebani ba famille te boyeba eloko moko te bozobana kaka ndenge ya makambo ezali koya yoka somo na likambo ekopesa pasi bandeko liso tokobetela yo libala ya commission ememi liwa liso tokobeta boendeko aza na se ya mabeli na mito ya kufi bakundi ye na Australie congolais bandeko Australie bazoka lisolo oyo kopesa bango pasi na yebike bandeko na bango na Kinshasa bakoyoka pe pasi bandeko na bango na Bandundu bakoyoka pasi yango ba papa Fisto beta lisolo mais ko tanga kombote kaka nena lobaka biso to sala ka ndenge bolingi to sala soki boy tanga likombo tanga kombote soko bitanga kombo to tanga ka kombo lisolo saidi ni bandeko saidi na ndeko bali moko boya asali muti ya Bandundu pas lui préciser muti ya Bandundu azalaki na Bandundu webika batu ya Bandundu nde bazalaka abundi nde babayaka bayaka kisasa makolo muta Bandundu akomi na Kinshasa kotanga azoko bunda akomi na yipa oncle na ye mwana mbali wa tanga akomi pa oncle na ye azalaki batu ya batu mingi ya Nzambe kosambela bade ko benga na babosali bosali basali bazaka église nini Nzambe malamu bon totanga kombe église te mais basali mosali kaka tanga komi na Kisasa komi pa ndoko na bango oncle na bango so nyokola ye boye mwana mobali wana kolia pasi akokende courbe azunga biloko kolia eza te na difficulté kaka na nzela ya église ndeko wana ya kokutana na camarade mosusu babana kobenga na mosali mokambi mosali tanga expliquer kana pa camarade wana camarade ye promesse ate yakaka kolia pa na biso kutu yakaka kolia pa na biso ibanda so ake cours na ye ake otambola ye ake alepo a camarade puis souffrance ye kontekaka te ti ba ko benga na ye pa onke na Kinshasa landa lisolo malamu ekote ya yo ndeko tango benga ne pa onke na Kinshasa ake komi kofana pa camarade na ye wana mokambi motei pe église ba fait basali ya Nzambe tawadi kofanda kuna tellement il était intelligent abundi Nzambe ayokaka asali nguya asali makasi ndeko wana abundi na kimwana mobali ayeko kende Angola bozo comprendre lisolo ndeko atanga ki Angola
ndenge alobaki lobi bandeko mosusu vi na ye esalama ebonga na libanda ya mboka misusu esalama ebonga na Congo kwa kuna atoke wapi suka na ye Congo pe bonga mais ndeko wana akei na Angola abundi ne mwana mbayo sabundaka koti ba cour et consort boni bisimukia voilà tokosongela bino tobana koloba lisolo ya ndeko voilà pour la bandeko be ko sonde biso na radio to libo lisolo ya pasi to pengi bo ende ba komi na titre wana ma libala ya commission ememi liwana Australie ndeko mo utaki bandundu ayaki kotanga na Kinshasa akoma epa noko na bango noko banaye konyokola ye ata kolia ezalaki problème po alia na nzela église ayaki kokuta la camarade moko boyo watu songe muke pona bandeko ya radio ayaki kokuta la caméra na camarade moko na nzela pe église bakoma ki vraiment famille akoma yako kende kolia pa na bango ti suka noko na yeto oncle bengana ke na ndako akoma yako fana pa camarade wana tout le monde ayaki maile na kelasi azaki na difficulté famille ala mute nzamba sungia bundi aye kokende Angola voilà to suka ki wana tanga komi na Angola kuna avant d'quitter abana ko sala misala ya mike bundi atanga ki classe ingénieur en anglais musala o babongsa ba machine o sala ka pétrole alors t'as la chance o ne comme la ki ndeko ju musala na pétrole et ça Sonangol je crois Sonangol te pétrole je crois Sonangol ba esa inga boyebi compagnie oyo basala ba lamba ka pétrole na Angola compagnie mnene wana compagnie oyo basala 28 jours libanda 28 jours na kati ya mai c'est-à-dire yo soki okoti na mai bokena kota mai hélicoptère me makabango kina bango na katra mai bango bazo extraire pétrole makausi yena ingénieur ba to ba bongisa machine wana parmi les ingénieurs do bande ko bazala kana mbongo akusakana te bazala kana mbongo makasi pe na mbongo ka mbongo ezala bande ko ba master musu basala na compagnie wana ya fanda na Afrique du Sud musu ba fanda na France musu ba fanda na Congo partout là c'est que yo so koti na mai bokena mai un mois wana donc 28 jours vous allez 28 jours ta boko bima 28 jours mukili wana OK siko ko sala soko fanga na Angola otiko na Angola na Rwanda soko fanga na Australie OK na Australie soko fanga na Afrique OK na Afrique du Sud donc so ba komi na pays moko quelconque ba yambaka bango ndenge moko na ministre boy imaginer ka ministre a pays mo songolo akela pays mususu akei wana confort ba kotaye ba hôtel 5 étoiles ndenge bango bazalaka na compagnie wa potelaka pétrole te c'est que bien to pesi mbote na ba travail no ya Sonangol mbote sika bozali Sonangol nde mankambo mais est-ce que salaka ndenge salaki ebeba te yoka lisulu nde kwante ba komera mbongo ebele siko akanisi pe ndeko nanga to nobenga na basali wana azalaki na Kinshasa na sunga yepe aya esikanga na zali basoli pra ndeko wana ese bo comprendre lisolo ndeko oyo bana ko sunga ye para bango bana kolia abanda kolala tia komeka kovanda kuna avant kende Angola azalaki quand même ngati akanisi po ndeko abino ndeko yo ifo ya awa na Angola banda ba démarche babanda ki ba démarche ko sa ki ba démarche umbeli mwandambu avant kutu Angola tangu ndeko akomi na Angola akomi na mbongo ebele a se retrouver facilement kaka neza la congolais azokole kata le rue de kota bana ko vanda ezalaki ba congolais musu ba congolais ba pire ser akuta na pire ser na yemoko boyi abengi epi la komona boni ingani yoti lelo obalite habitno soki na zui mwasi na osala nini na kobala na komprenaka eloko yo te batu ya bandundu baba naka trop na baluba na ebite pasa ba noko basaka pembeni to ndenge nini surtout mingi za kangola mibali ya batu bandundu babala ka trop basi ya baluba ezaka bongo te est la kosi voilà c'est meilleur pour ce comme na mbongo za bo zakala moi c'est ndenge nini kaka ndenge zalaka na sana petite sœur na moko ya kitoko azalaka la Kinshasa wana azapela mobali te azana 24 ans
Joyeux. Et à solo, photo ça, bah il est ma photo. Ah, moi c'est qui moi c'est ya muluba ya bien qui toko ya pembe. Talaka moi c'est ya muluba ya pembe. Nazoko beta lisolo to bato beta ka lisolo pona ko nuire batute, mais pona ko sunga. Et si kan de kwa kwei yo okoya te. De ko landa lisolo. Lisolo oyo ko sunga yo. Yo ndeko koti siko partager bande ko partager ka be mission papa Fisto et puis bo sabonaka. Au s'abonner, on finit cloche en notification pour attaquer le programme. Attends ceux qui nous quittent là, partagez le lien, tu partages, tu le à chaque fois. Ceux qui émission, tu l'été à Oyo, on a bien un maté et sungi yote. Peut-être que sunga de komoko songolo et si komoko pakala, tu bon bakate. Côté ya, tu ko évangéliser. Et ça la Bible a été oh, tu ça là oh, et donc sunga batu est belé ma solo oh bandeko. Et donc sunga batu est belé bandeko. Voilà. Tant qu'on a accès à la photo, puis à la jeune fille qui toque au macasse à moni moi à 24 heures, moi si à moulouba à pembe dans l'hôtel, qui toque au sakalate. Mouta pèse du soleil, papa Fisto. Tant la photo, à tindre sur la photo. Tu tali la photo. So qui n'a tali la photo. So na tali la photo de non 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 en tout cas oh pena donc moi la moi nzambe ya kela ende ko kela. Qui toque au sakalate. Yé pas quoi maman a sepeli. Tant sepeli a bengi maman muninga la yewan o akoma le la famille. Oh, au monde d'engalé à écoute nazi moi si à partir Kinshasa moi si yango afin d'akana la quartier onini na mbudi voilà afin d'akana mbudi kende kota la yokuna ah muninga o ba no sale ba démarche la DP kidi akewapi na mbudi akute na fiwana ba kute quelque part so yepa modi moi si kitoko et comme famille pour et pas la bango ndeko akoma o azana ngolo wana e para bango ekoma ki wapi e pa bakambara na epo onga sa benga na ki bakomi ko okuta na kosola pa ya telefone libala pena ekoli bolingo ekoli ye fi wana akomi pe ko yape e pa ya bakamaradi wana lambi fuka leza na Congo soki mobala za libanda moi sa so e pa na bango siko nzamba ya ko sala grâce nzambe siko ya ko sala grâce à partir kuna ba kei à partir na batindi pe mbongo bandeko mbongo ya libala ndeko na ngola ina mbongo osakata tindi pe mbongo ya libala babali pe fiwa na kaka dezala kaka na ba photo na ba téléphone ko solola babali pe fiwa na siko eloko kamisa ki batu wa muta pesi li solo muta famille ay bomba fala na mbudi olie tanto ke libala ko bala ole to bala wana mbudi ba sote na mbudi kule to bala te po libala ne ala tout le mutaye ba libala salami ba bala quartier ba yeba ka donc mtekinga na bali te to sala wana mbudi te kuna mbudi ya musika et puis le pongo na muke to sala yango na lemba et puis ya papa leki na bango ba memi li solo ba memi mariage ça mieux coutumier ko pesa bloc ça mieux api na lemba foi ba bi côté afikini ga wana moni côté et que quoi fort ça la kawana so personne qui a venu wana bokomi so so ko situer ka place tout temps comme mutu te et puis muta pesi li solo mutu ya famille mais tout temps comme mutu te o ayebi li solo ayebi so beta li solo pona ko pene ka bande ko ça prudent pona nini balongola ki mariage na mbudi baye na ngona lemba yango bokoyeba na suka emi to ke malemba ndeko partager ndeko partager po ekosunga yo ekosunga ndeko moko songolo peut-être ndeko mususu azaki pe la situation o ebeki titango kutinde émission oyo ekopenye ye ekosala ke azo position aye beloko ya kosala siko moninga oyo arina oya muta mbongo o na sala na sonangolo wana 20 jours libanda 20 jours na mai nzamba sala ki grâce te na baki basala ka 20 jours na mai 20 jours libanda akokende sika so azali alingi boyebi na compagnie wana sonangolo bazalaka na ba mindele basalaka wana ba portugais ba brésilien ba américain ba koma ba camarade na liboso soki ba kena pays mo songolo bayambaka bango na standing moko na ministre alinga na ko songa Congo te po na la kende sika moko te ye annonce aneka na Angola mais cette fois là akuta na muninga na ye mususu aza australien basali 28 jours na bango na mai deuxième 28 jours ba yokana muninga na yona muninga na se donga na wakende congé en Afrique du Sud
abi ah ok ça va to kende pe na Afrique du Sud ngana ya kotala pe Afrique du Sud ndeko wana zaki na Angola wala osana Petrongo na Sonangol ba yena Afrique du Sud awa ndeko ta comme l'Afrique du Sud amoni Afrique du Sud alobi oh mais Afrique du Sud oyo pena eza lokola poto kitoko boye ba immeuble boye telaka Afrique du Sud Johannesburg ebomi emisuka na aéroport ay mais ngana mo lokola ngana na somba na ndako awa na s'installer awa so na sisi musala na ye na fara na nga vantusu na awa na famille na ngai camarade ne ya mundele obayaki na ya bi oui c'est vrai Afrique c'est un mboka kitoko na Afrique awa oko comparer ngata na mboka moko te même pe na Europe to na monde Afrique du Sud oyo kaka pola ba posa yango ne ba posa yango na Afrique so ba posa ka ngope na Europe ndeli ngoza la pamba to bataka loi na monde kitoko mais na ko yebi so moko malheur na ngopo ezaka ka na Afrique pour Afrique ezaka Afrique stabilité elle a raté luka moyen somba ndaku ata na Europe ata na Océanie ata na Amérique sika moko oyo okozana garantie ya vie yo na bana na yo ata sino ça siko ndeni ote ngana za Australien na go sunga en Australie muninga ina mbongo akosakana te abi tangu bakomi kaka na Afrique du Sud awa ndeko wana basala kaka fa basala 20 jours mais ta basala kaka 10 jours à pamba tellement muntu azaki Australien parce ba passeport na valeur na esibino awa bazaki ba standing wa ministre mais basala la Sonangol tellement ambassade du pays Australie et ça na Angola te et ça la kaka na Afrique du Sud awa mundelo muninga na ye ba kena Pretoria ba teli visa ya Australie mbala moko ya 2 ans bazaki na ba tout nyonso tout talaka standing a ministre ye muninga na ba longwe awa na Afrique du Sud mbala moko avion Australie wo tanga ba komi na Australie atali Australie mbala moko ndeko wana doki abi non ngai na kozonga na ngali susu na Angola te d'ailleurs Angola contrat na ngai peut-être wana etikali une année possible na tika na ngamba la moko awa na bana vi na ngai ndeko wana transférer mbongo na nyonso tout na compte na ye na Australie to ke mbangu déjà à partir ya Angola wana tanga bali mwasi abandi ba démarche pour moi si na ye ake na Angola ndeko ba démarche abandaki mwasi na Angola ba démarche wana ezoko simba te ba sala ba démarche talaka butake na Angola pena Angola ozo la saki bino ndenge bato bakota na ba conteneur na ba citerne na ba réservoir pa kene ba meki na voie norme esimbité et ça que bobali ya lunga Angola ke Australie à partir Australie ndeko wana bundesi bazaki na mbongo abundini ba loya ba avocat surtout pour aya ya leta ezo simba ka tende ko azo yate na ude ko sabino muninga na ye oyambaki na Kinshasa mosa babenga na ba masali mokambi abino non yo il faut ya po ya siko Australie na lenga ko ya Angola o simba ta longo sa Angola il faut ya siko Australie po oya Australie na moni nzela facile eza Afrique du Sud ndeko wana ba futeli mbongo epa mninga na ye aye Afrique du Sud pour alanda na Australie tant ndeko wana comme na Afrique du Sud comme na Afrique du Sud awa wada ba sali ata ba 15 ata ba 10 à 15 fois pour moi si aya na Angola ba sali ata ba 7 fois pour esimbité et tant comme Australie babagisi ba 7 fois mususu boye ba 8 fois et do simba kakate pour moi si wala lungwa Kinshasa akene na Australie na Sydney do simba kakate amekina ba avocat ya l'état simbite ti abi alke ko dépenser mbongo ebele na ba avocat privé ti moi si wana osani ni aye tangu moi si wana komi ndeko ata comme l'Afrique du Sud awa ba démarche ba na kitoko po yi alanda en Australie mais tangu moi si wana siko na ba nzama ya kosala grâce ça va après 15e fois ya komeka makambo ya moi si wana osani ni aya kokende Australie sikoyo
Tango kaka mwasi wana komi na Australie po boyebi ke Australie na Congo bana décalage à air. Bon, asalaki tout mwasi na yazo avion oyo tanga kokoma na Australie na Sydney ye pesa na ke musala esi la ba 16h 17h ayemba la moko na aéroport aya kozwa mwasi na ye. Oyebi ke chance ndeko asalaki wana Australie songa mwasi maboyoka tanga na yebisi bino asalaki ba cours l'ingénieur ko babongisaka machine oyo esalaka pétrole tanga komi na Australie bandeko soko nzamba pambola yo kaka bandeko mso mona na famille balingaka ete aza mutu ya étoile ya bakokaka ete étoile mutu bakangaka ngote tango ndeko na komi na Australie na esi bazaki na mbongo akoti même pour wana approfondir ngo nzamba sali grâce à jupe même usalaka ya pétrole siko na Australie. L'Australie qu'on appelle à 28 jours. N'habitez les loi internationale. Nous sommes à pétrole wana. Ils ont à 28 jours na mai, 28 jours na mukili. Mbongo ya ko saka tala so na ngola ide prêtre et ko sanga sone Australie susu. Mbongo ya ko saka te pour Australie ba vrai poto ça rende ngwata ça que bien. Bouleke mbongo combien belé banque bandi ko benga non mbongo no eze belé. Okotika mbongo na te fosala ba activité musu akosala ba activité nini asombi de 3 ndako en Australie. Allez dans Australie solo moi si on a osala nini aye ko ya en Australie tango moi si on a comme en Australie ndeko fala ka en Afrique du Sud en Australie donc makabna e freiner et qui pourra sauter atika na makambo wanyo surtout wana sikoyo na esa kuna sala arrangement pour ça na décalage à Earth Congo na Australie. Ba arranger de telle sorte que ce moi ça commis au commence la kia sisi musala pa kozwai effectivement ça magi ndengo wana moi si asili musala pardon mobala sisi musala mbala moko na aéroport à Sydney ake kozwa moi si na yi tanga ke kozwa moi si na yi ajipe moi si na etala ka donc bolingo na yo pena bo umeli epele doki bo solo aka téléphone bo mona la kate voilà. Kaka na téléphone bo mona na kate tango ba ko ba moni ba kutani ba liboso wana boyebi kaka ndeza la ka moi si bo kumbe malade longtemps donc boso la kate et puis moi si regi na 24 ans tiens comme ça ba 30 ans moko boye donc ba 28 30 et puis bo mona ko mona siko moi si kitoko ya bulube ya pembe premier jour kaka balali boye to balali na tongo nango mobala la muka yebisi mwasi na ye na comprendre te na lali na zolo ta pese zo kota ngai na liboko akotinga na nzoto apata liboko na liboko ti ayempese wana akotinga na motema ndota ndenga nini wana mbala moko na tongo nango kaka bandeko yoka lisolo epesaka pasi mabala ya commission oyo na tongo nango ayoki pena mwa bien te pas que ne musala ayoki mwa faiblesse ayoki pena bien te akoti na musala akenda akoma na musala ta sala accident tout en nzete mutu ke panzani abengi na musala na sala accident boye ba jué ba ke l'hôpital pour ba soeur aller savoir mike asala ki 2 jours l'hôpital tanga komi na hôpital ndeko pasi ndeko ya accident asali mo 2 jours l'hôpital ba réanimer ba sale ba examen nion surtout na esa ki bino awa so sa accompagner na standing moko ya ministre njoka na monde nteza ka ndengo wana mais bandeko wana basala na maïté basala na pétrole bakendaka check up chaque 3 mois chaque fin du mois pardon mais yeba kei tango na hôpital wana sala accident ba basala check up boye ba yebse non to moni on a cancer côté ya motema cancer c'est ne bandeli cancer ne bandeli tango pa yé confiance kaka yebse moi c'est non ba moni na cancer boye qu'est-ce qui ne va pas mbala moko rapport ekena musala ba pesa rapport na musala ba bengi ça va ndenge zawa koyana no musala te tito ko benga yo epesi mo utuko swa na musala te ndenga na komanda tito kolongo no boy asi moi ça va ngapere musala ba singa na musala te tiba ko benga ngai a profiter ndenge moi ça kote ko koma bilengi ya sika moi si na ye basolaka na téléphone
moi c'est la commission oyo pserwana abaila apesa ki commission partir à Angola na Luanda batinda bambongo babala ye ba mekara ba démarche et ya simba raté so ba 10 fois 15e fois ndero kende bulanga démarche bana ba na Angola et simbate Angola bakenda facile ndengwana aketi na Australie na Sydney ba démarche et simba karaté ndana mukanda normal na somba 3 ndako abengisa mutu moi sina ye molongani et simbate akiko so ba avocat privé lo ya privé. Ce qui miracle ni basalaki moi c'est ko ya jour ka komi wana obalanda mobali mobali loti mpesa wa matena akoti na musapi azoma da eti na mutema amona ki yango ndoto abimi boye asala accident ke na hôpital ba traiter makamne surtout ba moni cancer e bandi na mutema cancer de cœur mawandeko soki asosolaka azape mosali makambo tout ça na vie bandeko soko mona osala likamwane simba te batikaka na mona yango ebele bate bela kenda Europe azali na mwasi na Afrique du Sud awa atika pena mwasi ya meka tour de bosse simbite mi balé simbite mi saute simbita tika na ye abala mwasi mususu bon na habite que sur la mabe musupe on va pas 3 fois simbite 4 5 6e fois simbi mais ndeko na 15e fois ndeko simba. Donc c'est ça qui na bolingo pena moi na ya fresh oh ingaka na 24 ans avec au moins 28 ans 29 ans à 30 ans à peu près et puis ba suspendre na musala terme to ba yango wana nzoka rapport médical na musala avec mutu oyo a sala sous micromirité cancer wana na mutema wana ça ba cancer oyo se développe rapide. Asatara inanete et puis si passe bandeko abandiko ça séjour na mwasi na ye donc séjour wana o bana mwasi na ye ezaki bena bien te nzamba abundi nzoto ye kozonga ye kolongono tokende rapide azongeli musala na mwasi wana baboti kutu bana mibale mwasi wana ayeko banda 3e zemi na kati wana ba mystique ezalaki ebele to sote mbangu potoko mona suka to chité ba mystique ezalaki ebele jour mususu ndeko wana lali alzolota amoni mobali moko ya mukuse na mwasi moko ya mamola ya pembe ba otambolo mwasi yango ya pembe otambo mwasi ya pembe wanani siko mobali wana amoni azoyebisa ye yo tika mwasi na ngai soko tiki mwasi na ngai te nakoboma yo bandeko mwasi yango azalaki ya moluba ya pembe kitoko toloba nini epesi pasi bandeko lisolo oyo ete ya bino tango mwasi abandi sikoyo 3e zemi ale amoni susu na ndoto abi yo nga nayebisaki yo tika mwasi na nga ozoyoka te olingi obota susu mwana misatu histoire vrai bandeko ndeko wana kufi bongo na Australie bandeko wana na Australie bayebi solo oyo ndeko uti okufa kala mingi te awa ndeko uti okufa kala mingi te siko yoka bakambo koleka ndeko an sikoyo tango bayebi sika ndenge pa mutu wana komona ake musala lobi nango balongoli ye musala ndeko azaki na mbongo déjà belé na ba 3 ndako na Australie talaka un congolais a sombi 3 ndako na Australie donc quel défaut ya mbongo tango malade bandi akoko pas mal à l'aise amoni que non et ça pena bien te a qu'est-ce sous checking na hôpital check up hôpital web so mutana cancer même ça est vérité même si en tout cas cancer na yo niveau comme oyo et ça moi pas si po obika soki ozana ba bien mais quand on ça des testament mais quand on ça la famille na yo donc so na mutu te benga mutu ba ne otika ba bien so na moi si yeb ça des mois na porte moni cancer no niveau kende oza suppose na 6 mois pena chuté po ndeko so na cancer ba lo bakala bango vérité na hôpital pena organisé a to na maladie oya mokono ezo tungisa batu ba ko so vérité ba bomba raté po ba bomba la nini faut yeb so vérité oyebati auto ba disposition. Tango azongi na ndako yepeka confiance ya bisi mwasi na ye que non ndezali awa nga pe l'hôpital ba bisi ngai na susu na 6 mois ya ko vivre te cancer o eleki makasi donc nazo kufa
abengi siko muninga na yewa siko boyebi muninga ne oya mbake na Kinshasa wana oya koma ko vante pa na bango oya affaire voyage ka akena na Afrique du Sud muninga penza basala miyaka ya ndenge na a voyager akena quelque part na mikili musu ya mpoto mais bon bakoma siko ko solola donc akoma anegisha un peu muke muninga na yewa sunga ka wana muninga pe do kinzamba pambolié akena pe quelque part sommes comme quelque part sur ma position wani ko solola yo kama lo oya bisaki muninga mususu wana ngai penza nazoyoka pasi nazoyoka mawa nakolo na via pasi wala mutakufi mutaoloba ava kufa nakolo na via pasi na witaki na mboka pona luka vi nzamba sungi ngai na kiangola zimbongo na komuti na Australie awa nazo kufa kaka boye trop jeune na 42 ans na sepeta na mbongo na ngai te vraiment na nasalinga makambo nzamba sunga ngai bosambela pona ngai bosambela pona ngai ba prière pe toka ba sambela pona ye maloba ane pesa ba tu pasi naza orphelin papa kufa mama kufa na kombaki na position ba kisima de kolanga ba pe ko enjoy mais ngana zo kufa kaka boye bana ngaba sa bana mikie vraiment boye pena epesi pasi bandeko basala ki prière pour l'église na bango apa prière de quoi comme yoka moi bien 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 siko sango siko na bomba makate et qu'est-ce qu'on a Kinshasa na siko na noko na kiso na ko nyoko la yewana et puis yoka ka moi na bala ke na kapete do mo ndemo sango kei bakoma gepe famille na ndeko oyo yambaki yona kaka makambo ya Kinshasa ebunga kate eba na kate je me suis allé ki ndeko msusu wana Kinshasa bakuta bakoma ko famille yoka siko sango ye toko le rapide to kata tango siko ndeko wana ndeko de malade ko mi grave atikala na ba 2 mois 3 mois kufa ba siko ya Kinshasa petite sœur ya muninga na yewa kama lokwa ka petite sœur ya bitambo ya tambula aki okuta na ndeko ya mwashi wana msusu bata quartier na bango akenda ka mbudi kana sa masolo boni ya la bino po batu bakoma ko yeba noke yende ko na Australie ndako bango ezali pa oncle bango ti pa muninga na yewa boni ya la bino Australie akuta salabe abenza utu boy abenza ne muto yentel do fi wana o muluba wana pembe kito yo to mona kasu fi wana te wa bala akenda Australie fi wana ndengali awa bano fa na mbudi awa asia bala abala déjà 2 fois akufisa déjà 2 mibali yeso ka bali mubali aboma ka mibali mbali bakufaka epesi pasi bandeko ndeko mwashi wana regrette c'est vrai eza nde bongo amema eti pa na bango na mbudi kuna mona kaka leza laka ndeko loba na ote yo ndeko manenga mutalo bate kaka desa to yeso loba te ndi yeso loba tanga zonga abenga siko ya na bango msusu ayebisi ya pa bengi muninga tala mwashi na onzoka ndenge ya liodo yena 24 ans déjà akufisa 2 mibali na 24 ans alors on a douté fort est-ce que H fait 24 ans ya solo do ba boye ki marié ça na mbudi kuna po bato akarate balinga bata songiso ikoma iyo so ba ko bala iyo mbali bakufa ka 2 fois ndingo wana yango bakimisa yi mariage na mbudi bakena ngona lemba kotia foi en face que ka foi so 2 avenir 3 avenir za wana et puis si passe ba prière demo yokoka ndeko wana passe ndeko wana avant kufa abengi susu muninga na yo wana akoma kwa ndeko nazo komona mbali wana kaka mkuse asolo mnatika mwasi na ye ngona omona mwasa pembe lokola mwasi na ngai natika ye epesi pasi mobala sa maladi mwasi wana bandie ba menace baleki na ngai mbale fu ba ya nini boye baleki po mwasi wana tanga akomi do mbasa ba démarche nyoso tout et pas boti azami canance normal boyebi na mikili oyo eza organisé so bala ni communauté de bien so yimoko azate tika msusu wana ndeko mbali wana aye kokufa akufi epesi pasi cancer wana ebandaki ndenge nini mpese ya mwana ya koteke na musakima yake na mutema mpese ya kindoki mpese wana fana na mutema mutabana cancer wana eske nani ndoki mwasi wana azalaki na misala mabe to mutabana kolata ye tozalaki ndenge nini torobe lokote
bino moko botala biso papa ya bwanya mama ya bwanya botala tala mabala ya commission mutu babengisi ye 15 fois simbaka te na ngola o bakena facile ba mamba bakena ngola kutu na ba réservoir bazokoma na ba moyen tout bazokoma et simbi goûter voyage Angola ya Sydney ba meki Australie simbi te 15 fois soki de quoi sosolaka que moi ça malamu te peut-être en ngos dans vie et surtout on est ko lo bazo lo to bandoto atika moi sinangai et ça la présence d'esprit te mandeko soki peut être atikaka en ngos ndengeni tangu mobali akufi ndeko yoka poto sisa solo solo mobali tanga akufi moi si wana asali ba démarche akundi mobali kutu sans pour autant abenga pire camarade ou comme quoi ndeko azali sous quelque part la poto mususu abenga été tomba kundi c'est on est normal quand on est la ndeko na benga ka numéro bon et puis na poto na libanda tout le monde azara business bakamuna ye je me suis abenga boye numéro le karaté abenga boye numéro le karaté abengi siko numéro ya moi na pas ebie kingani boni na numéro le karaté ya nani akufa te to kunda ede moi ngo déjà et pesi passe mutu akufa yo sinana bango te boye o te na benga papa le kina bango na kitana noko na bango na kichasa sa mais biso ba problème na proche ya kote na poto au sinana biso au sinana biso te pona nini et pesi passe déjà pendant ce temps là yé moi ça dans sa démarche ba le kina mi balé ba za pe na Australie ba kena des Australie azo ba bien aussi ya mobali yaya na ye wana ba baba commission na yepe auti okomo na Australie ba komi satu tala ndeko ndenga perdre ba bien akufi atiki mwasi wana la zembi na bana yibale ya mikie tala babala ya commission esike memi ndeko yo ndeko olanda ngai na yebiki bozali balibanda to mwasi to mobali osana besoin ya kobengisa mwasi na yo aiya esiko ozali te mobali na yo sosola omeki ya liboso simbite ya yibale simbite sosola sangise yango na prière sinote mawa mingi tala lisolo ya pasi bandeko ndeko akufi na Australie tango apesi biso lisolo tooki yango epesi nga mutu koso elelisi ngai yo mutu otala ngai peut-être ebi ndeko boko azana ba démarche akobengisa ndeko na ye to mwasi na ya ezo simbate tindela lien oyo peut-être quelque chose ne va pas to ko mona ke nzambe peut-être ane ko boya mwasi ona yesika mbala ali soka sosolaka ke nzambe azoboya mwasi oya po bazaki basali na nzambe ke nzambe azoboya mwasi oya pembeni na yo premier jour quand mwasi ona ya komi premier kaka jour wa liboso ndeko ndoto mpesa côté na musapi tina mutima telemi na tongo na mwasa accident gie patano kyango akotika mo tante do nako ya nako banda musala mala moko mwana mbala batakei ya 42 ans et puis si passe tiki bana mibale mwasi wana zemi ande taba ndeko mwasi wana baye bazuba momengo kaka boyi et puis si passe bandeko soki ata abengisa kata mwana ya oncle na ya ata malgré bazaki na problème to ata leki ata ya master na ye wa mwasi abala taye marabo ngoza la boité est-ce que na tunaka biso bato à l'étranger bino ngoko bengisa mibali to basi na Kinshasa na Afrique. Est-ce que si vous allez wana basi bien bazalaka te bobanga ngani basi poto mutu makasi to basi mutu makasi kasi moi je remonte na Kinshasa peso ya komika siko ali akomika moi sa Afrique du Sud akomika moi sa poto akomika moi sa France akomika moi sa Belgique toujours parmi les faux il y a aussi les vrais basi ya bien au comportement là moi siko talanga zali bazali to tika ba tracasserie na lobité que chose na moi en Afrique to en Europe to wa pe bengi ça été non été abisso to sugi awalelo. Merci na Marie Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordonnatrice à Radio Lokole Télévision, na Radio Lokole TVD. Bon s'abonner bandeko, partagez monsieur Oyo, partagez l'émission à passi bandeko, pessinga passe pessinga mutuko soit été à bandeko msus. Tokuta lobby pour la numéro msus à Radio Lokole Masolo, sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Echara.